Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Mbote, 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 mbote. Mbote na bino na kumbo na Yesu Masia. Esengo malamu. Esengo. Nazana esengo ya komona bino lisusu. Ya komona yo ndeko. Mama, papa. Ndeko na ngai. Frères et sœurs. Ya komona bino na kati na chaîne na bino ya télévision bolingaka. Aziza Pembele TV. Parce que ozanga raté pona kolanda ba direct pona kolanda malako na mwana nzambe na kati na chaîne na bino oyo umela na bolingo oyo umela na yango tikate nkolo nzamba pambola yo esengo na kati na motema ya komona yo lisusu. Merci, merci. Kasi kobosana te soko ozali nanu abonné te osabone na kati na chaîne na bino télévision wana epai bakomi abonnement. Eze sengo malamu kaka musapi no kaka musapi kaka ya pamba misala na nzambe emati etombami pe kobosana te kopartage ba message kopanza sango malamu oyo mokili mobimba na bandeko pe ko aimer ba commentaire na bino ezangaka te eza na tina mpona kosabone eza gratuit esengaka nango mbongo te kaka bolingo nango kaka musapi no kaka kobouge kaka tango su portable no pa bakomi s'abonner ikokisami ezali ngai bongo frère na bino prophète Pembele Aziza oyo nkolo Yesu Masiya atinda nga liboso na bino pona kosakola maloba masantu nde malako na ye na bomesano yambo tobanda nyonso tosengaka na nkolo nzambe tobondela tokobondela pona nini na oyo baza na kimia te na oyo baza na kimia na oyo baza na esengo na oyo baza na esengo te nkolo apesa bango esengo biso nyonso tokontribue na yango oyo baza na bopito baza na baprison bazwi matanga baza na bavoyage baza na mikakatano kolela souffrance likambo moko ezokokisama kati na yo te kaka priere oyo tobandaka nde efungolela yo nyonso ndima ndeko ekosala misala na kati na bomoi na yo na kati na vi na yo nga na yo tobondela na kombo na Yesu Masiya kaka libondeli moke oyo tobondela ata 3 ata 2 minutes ata quelques secondes mais soki motema eza ya kotutama nzambe ayambaka yango amen. Kolo Yesu Masiya mokonzi na bakonzi liboso na yo ezali mwana na yo prophète na yo mosumuki pe oyo bazotala bazolanda bazali basumuki o nkolo soko kotala masumu ya moto soko kotala bokeseni ya moto nani ya kobika. Yesu Masiya osopaki makila na ngomba na yo ya golokota po bato babika bazobo moi na seko makila wana esopanaki pamba te bénéfice nde ngai bénéfice nde bana na yo obazo kotala pe bazolanda video oyo kolo oyebi problème ya moko na moko na ngonga oyo oyebi likambo moko na moko yambo nanu totatoli te me yozo mona otala na kati na mitema longola nyonso mabe evandi na kati na milimo na bana na yo tika nde ya malamu baza na bahopitau baza na baprison baza na bavoyage baza na makambo ndenge na ndenge tika te saint esprit kota na kati na bango po te traiter baproblème na bango kolo na pesi direct oyo na baboko na yo bana no bakolanda direct oyo tika te sala misala na kati na bomoi na bango mpe ezala grave na mitema na bango bamonisa yango na kati na misala mate elekaka likoleka te mais bamonisa yango na misala na pamboli yo nzambe na nguya na kombo na yo tata pe ya mwana mosoto tokumisi nzambe tokumisi nkolo Yesu Masiya amen 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 alleluya likelango na bana nzambe toza na mateya na biso ya mokolo lelo ezali na mokanda ya Nouveau Testament na baepitre oyo babengi bikanda na Galate chapitre 6 verset 1 à 5 na bandeli mateya na biso ya mokolo lelo ezali na mokanda na kati ya mikanda oyo babengi Galate chapitre 6 verset 1 à 5 natangi makomi na kombo na Yesu Masiya bolanda. Frère, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté.
Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Que chacun portera son propre fardeau. Parole du Seigneur en ce jour. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ, nabanti bosiko yoka lelo bananzambe, si kote yaman namokola lelo petangami. Thème nabiso ezali, chacun portera son propre fardeau. Chacun portera son propre fardeau. Moto na mikumba na ye. Moto na mikumba na ye. Balinga mi abana nzambe bikela mona Yesu Masia. Esengeli na yo kofongola matoi. Koyoka. Pe motema na yo. Makanisi na yo. Ezala disposé pona kolanda direct oyo. Elobo maka toujours. Te maka toujours. Mateya ezali lobiko. Liloba na nzambe ezali lobiko. Pe ezali kufa. Me mingi. Liloba yaki pone bikisa. Kaka na kati na liloba. Epesaka santé malamu. Egerisaka. Oyaki na mikakata longo pona mateya. Esungaka. Elakisaka nzela. Na yango. Ezosengama toujours. Bolandaka na mateya oyo leka. Kozongelaka yango. Ekoteyaka yo na likambo mosusu. Parce que sans mateya mutabungaka. Kaka mateya oyo eza na kati na Bible yango tobandelaka tozongelaka pona kolakisa nzela. Kobosana te. Bokabolaka bandeko kopartage mateya oyo. Yo popanze sango malamu. Balinga mebana na nzambe. Landa mateya oyo malamu. Mateya ye koloba nini? Que chacun portera son propre fardeau. Moto na moto akomema mikumba na ye. Mikumba na yo eza ya moninga te, eza ya mama te, eza ya tata te, eza ya mwana te, eza ya yo. Mingi ya bato bami bosani, bato bami tiki, bato bazokomi yeba charge nzamba pesa bango te pe ya kat na bango te. Kotala bato, kotala makambo ya bato, olotala nanu yo. Bato mingi bami tiki, bami bosani bango moko. Or que komi bosana, ezali lokola suicide. Komi bosana ezali destruction osoko se détruire. Komi bosana ezali komi yeba yo moko te. Esengeli ko prendre soin nanu na yo moko nanu. Avant ozwa soin ya bato mosusu. Yo moko mitala nanu. Oza nzambe te. Oza Jésus te. Po yo kamata charge ya bato kamata mikumba ya bato. Awa Bible ekoloba te. Moto na moto akomema mikumba na ya na bafardo na ye. Yo komizwa nzambe te. Komizwa place na Yesu te. Jésus aza Jésus. Yo oza yo. Mingi balingi bazwa esika ya Jésus. Bamema mikumba ya bato. Bamema ba charge ya bato. Lelo yo baza détruit. Lelo bami bosani bami tiki. Pona kozanga koyeba parole de Dieu. Bien-aimé, totanga makomi avec attention. Totanga makomi mbangu te. Pe totanga makomi ozala inspiré. Tanga makomi zala inspiré. So lingo tanga makomi ya nzambe. Senga kama yele na nzambe liboso afo tanga yango pepe sema yele. Sinon te, oko comprendre te, lelo yo soko totali bien. Bandeko mingi, basala ba problème. Bandeko mingi banjo ba problème na kati na mokili. Pona nini, kozanga koyeba maloba. Pe makomi ndenge ekomama. Bato bazo makomi ndenge ekomama. Me bazo bateke na kati ya makomi wana. Ezala mayele moko ezala kati wana. Soko yebite Bible soko diongo kaka nengo zomo nango zuyango kaka brit. Eza mobulu eza passe kati na yo. Ndaki saba na nzambe tamba ke zoka pétrole na kati na mai. Na océan ba zoka mai. Pétrole bimaka ezala ka brit. Babenga on brit. Mais pour na pétrole faire fonctionner ba usine. Ba mituke tambola. Ba bateau etambola. Ba avion etambola. Pétrole wana ekendaka na usine.
usine siko raffiner yango pe pesi bino pétrole lelo yo na ba essence na ba mazout bomoni yango. Comme si parole de Dieu na kat na Bible maloba mosusu makomi mosusu ezali brut. Et sengeli mayele ya moli mosanto raffiner yango eteya po elakisa ndenge nini tokoki kotambola. Yana ba message bato bazwi. Ba message prophétique. Ozomona pala ke message wana eza ya Nzambe. Mais muto ya expliquer yango, muto alobeli yango, mais ayeba ki tendenge ya kolobela yango bato bakomi kotuka yango, bato bakomi kochola yango, or kezaki message na Nzambe. Pona nini? Yo muto zwi yango esengeli kotondisama na kati na mayele ya koyebisa, ya koyeba bato na nini ko expliquer bango baza ndenge nini, ba ko comprendre yango ndenge nini. Sino te maloba na Nzambe kochola ma or kezaki pena maloba ya bosembo. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, komi bosanaka te. No yaki na kati na mokilo kaka moto okotika la moto. Nzambe azam Nzambe. Ata okomi na puissance nini. Ato ningisi mokili. Ato komi prophète ya monene. Okomi apôtre ya monene. Okomi pasteur, évangéliste oto ningisa mokili. Okomi roi, okomi président, okomi empereur, okomi nani. Ozali kaka moto okotika la kaka moto. Okoki kozo esika na Nzambe te. Esika na nkolo eza esika na nkolo. Po mutu aza na limite na ye ya mayele. Mais esengeli na kati na moto ayeba te Nzambe soka pesi atindi mutu. Oyo Nzambe so albi oui. Oui na ye ezalaka non te. So albi non, non na ye ezalaka oui te. Ezalaka oui te. Donc eza ndenge wana so albi non, non na ye tikalaka non. So albi oui, oui na ye tikalaka oui. Mais yo koki kokamata te ke obakisa likambo moko na kati na Nzambe oyo alobi te, yo koki kosala likambo oyo alobi te, okomi bebisa. Bato mingi bami bosani bango moko bami yebite bazali banani pe bazali esika nini. Babadi komema ba charge mususu mikumba mususu sans ke ba yeba parce que makomi elobaki bo makamelo ba charge ozwi eza ya yote. Mikumbo yo zwi eza ya yote. Yo sala me muto asala kama kama nyonso na kati na mokili ezali nde Yesu Masia mokonzi na bakonzi. Alléluia. Bien-aimé. Tozwa Moïse. Moïse atei bana Israël na kati ya Egypte pe asali ba makamu na kati na Egypte. Nani amoni te? Nani amoni te na ba Israélien? Nani amoni te? Kaka Moïse wana abimisi bana Israël na kati na Egypte epai souffrance ezalaki. Moïse bakatsi ebale katsami ekabamini na biteni mibale bakatsi. Kaka bandeko Moïse amemaki. Tango ebale ekata na biteni mibale bandeko baye kondima. Bandimi Moïse na Exode 14:31. Bandimi Nzambe, bandimi Moïse. Bandeko bandimi Nzambe baye kondima Moïse ke openza aza molinga mia mwana Nzambe. Bien aimé. Mais tango bakomi na kati na désert posa ya mai, batu bao lela, batu mai, batu bao miribire, Moïse omemi biso na nzelo oyo ndenge nini, e omemi biso esika ya pase, biso tobaki nzela oyo te, nzelo oyo omemi biso tosala nini, il fallait tika biso, kaka nzelo omemi biso nzela ya pase, mai eza te, e ba Moïse asengaki mai, asengaki pai na nkolo. Nkolo ayebisi Moïse na zo de Meriba. Ayebisi Moïse senga mai na kati na libanga mai ekobima. Kola lobini senga mai ekobima na kati na libanga. Balobi asenga mai. Nzambe alobi eloko mosusu te. Mais Moïse alingami zwa esika ya Nzambe. Ya alinga zwa esika ya Nzambe alinga sala na ndenge mosusu Nzambe alobi ne makambo mosusu ya alinga sala makambo mosusu. Moïse alobi na peuple asinzete. Bozo chama kelele bozo loba loba. Loba na kati na libanga o teng mai ekobima. Moïse akamata beti nzete na ye. Mais bayebisaki asenga kaka mai ebima. Ya beti nzete. Bien-aimé en Jésus-Christ. Malgré mai ebimi, mais ekoti Nzambe te. Nkola sepeli te. Abi oh, abengi yaka Moïse. Ngana ibisi yo senga mai. Mais yo préféré au beta nzete ne sika ongana baki na yo senga kaka mai. Donc yo zo mona neti siko yo komi Nzambe nzete wana komi lokola Nzambe lokolo sali boye Moïse. Okomona ka terre promise ti. Alléluia. Nana memi mikumba.
nana meme charge population ezaka oganga bato bazaka koloba non bato bazaka koloba kutu n'a rien à voir mais mikumba ekomi ya nani ya Moïse punition ekomi ya nani ya Moïse donc souffrance ekomi ya nani ya Moïse Moïse mutazo mema charge ya likambo oyo peuple yekuta za likambo wana te po yinda boy po nzamba yibisi likambo su ya sali likambo susu. Bien-aimé en Jésus-Christ, bo yebi na malamu. Même pe Aaron ndenge moko, ndenge basaki vodor, bato balube asali vodor apesi nzela. Nzamba yebisaki ye yope okomona terre promise te. Amakambo sali mikumbe kweli nini Aaron. Tala pasi Moïse amona. Tala pasi ba mona na Aaron na 4 na Égypte devant ba pharaon, ba miracle leka. Ba mikumba ya ndenge na ndenge. Mais bazui punition Moïse a meki a tenté a senga bolimbi sa bondela mais nzambe kutalbi niet ekosimbaka te amati na ngomba ke ngobondela nzamba linga kitsile moto Moïse a mekitsaki angomba mekaka yawa yebisaki mata na ngomba amati na ngomba bi omoni terre promise amona ngoka na musika atala ngoka na musika bi ko koma te Moïse a komate nabilakeli wana mikumba izaki ya Moïse charge za ya Moïse tutamemi lisumu ndenge bomona kana kati na tribunal soki mutu asali mabe na yo za ya papa te ya mama te peine na yo za yo moko fardo na yo za yo moko mutu ko osalaki mabe obomaki mutu yo moko bako pinir papa na yo na mama na yo te soki tribunal ezoko pinir papa na mama iza tribunal mabe po mutu na mutu asali responsable ya makambo na ye. Moïse, ce que tu as dit bien, na Deutéronome 1, 37, Moïse a regretté à yebisa kutu na peuple. Abi bino makambo bosala, bozangi singai, et sengopo na mona, terre promise na ba passion na mona, mikumbo na mona, na kenoko mona terre promise likolo ya bato. Alléluia. Likolo ya bato, ozu charge, mikumba. Likolo ya bato, fardo komi ya yo. Yango na kati na yo bien aimé esengeli na kati na yo kozwaka raison te olobaka likolo ya un tel yango nga nakomaki boye likolo ya un tel nga nakomaki boye amen. Mateya eyeko eloba nini na Galate 5 na Galate 6 verset 1 à 5 elobi te frère esengeli toteya bato oyo babungi nzela oyo baza na mabunga to biso loko toza ba santo to te ya bango to mema bango na kati na nzela na bo santo mais ekoloba lisusu nini tokeba tosala keba biso moko tozala tante te biso moko tokweyesama te mpona nini ezoloba te maboye elikoba ata oza spirituel ata oza apotre ata oza nani oza kaka moto fokeba parce que na muto ozoteya na muto ozokosakola so okebi te yo moko okobeba yo moko mpe okozala tante mpe obungi nzela apotre akoteya mwasi ya ndumba mais mwasi ya ndumba par erreur soki nini akoyeshi apotre makambo eza ebele soki bible ezokoyebisaka te miso fo tokebaka tomimonaka te ke toza banzambe komimonaka te frère ki yo oza prophète moko donc olenda komi monaka te yo oza apôtre moko olenda ongai kutu bakokoka te faites attention à toi makomi koloba kati na biso ke fo tosexamenaka fo tomiyebaka ndenge tozotamba na kati na mokili toyebaka ke mokili oyo toza tante partout donc faut kozala na prudence na kati na komibosanaka te omiyebaka nano yo moko nano yamba oyeba bato mosusu mibongisa nano yo moko yamba obongisa bato mosusu oza yezu te mpo ozwa charge ya bato olobaki bon nga nazwi mikumba na bino non bien aimé en Jésus Christ nkola ye koyebisa kati mneke makomi nde mutu ozozangisa bato boyebi bato bayeba te kozwa charge te mutu na mikumba na ye mutu na mozo akozwa bafardo na ye oyo osalaka eza ya yo mwasi azosala makambo na ye eza ya ye mobali azosala makambo na ye masumu na ye eza ya ye mobali akolata masumu mwasi te mwasi akolata masumu mobali te moto na bacharge na ye me na kati na bato na mokili lelo makomi tolakisa te bato mingi bamitiki bato mingi bamibosani bato mingi bamibosani likolo ya bato me bato oyo ozoka kobosa ye mpe aza na mikumba na ye ya yo eza ya yo bien aimé en Jésus Christ soki totali bien komitikaka te ke omitiki bongo bato bazwa bacharge na yo
basali le charge na yo te. Bato mingi base délaissé na kat na parole de Dieu. Bato mingi bazo zo soin ya bango moko te. Bato mingi ba mitiki nanu po bazwa responsabilité ya bato mususu. Bien sûr, ça bien. Moza nzambe te kokende de la te komi lakisa ke yoza na nguya koleka nzambe. Parce que mutu ya mukili azaka mutu na mukili. Tu peux faire ce que tu pourras faire. Mais ce que lui a boaka yo, a bossa na yo. Oh. Talaba na Israël, malgré ba juba man, ba le ba man, jour ba joki ba man ba le, ba yanesim. Mais jour ba ko zanga, ba ko baluka na bango. Les sabato, mais les sabato. Bazolia, mais jour ba ko zanga ba baluki na bango. Muta ko kana yi pasite. Mais si ko yonde ko jo charge ya bato to olata mikumba ya bato makambo ya bato. Faut déjà se prendre soin na yomoko omitala yomoko. Bien aimé Jésus-Christ. Tous on a Genèse 31 verset to benena 1 42. Bien aimé Jacob. Jacob a salaka pas Laban. Mais Jacob a salaka pas Laban. Laban a nyokola Jacob. Malgré Jacob a mon livre dans ensemble ça kat na ye. Mais ami tikaki. Jacob ami tikaki. Jacob ami bosanaki. Jacob a se détruire yemoko. A salaka pas Laban. Mais Laban a salisa Jacob makambo moko. Oye ya ukoko ndimate. Et na bato musu ba ndime makambo su na kat na mokili. Bazo mikumba ba lobela ngona bato musu mikumba ya yomoko. Yomoko okende ko accepter babiloko moko eza médiocre. Mais nasima ulingo pesa responsabilité na bato musu ba memlo mikumba wana. Jacob akeko ndimanini. Asalaka pa Laban. Laban asalisa ki nini. Nenge Jacob asalaka kuboko ba nyama ya Laban. Donc na kata contrat wana. Soki nyama moko lion to ursa ya liel nyama moko Jacob fa futa nyama wana. Na kat no ba nyama wana soki nyama moko avorté aboto mwana kufa mwana kufi mwana ya bebe ya nyama kufi Jacob ye muta ko futa. Bola na malamu yo kanan makambo yo ko misala mususu. Donc soki nyama moko bungi na zamba to amona ni sute Jacob muta ko futa. Jacob akobanda musala tongo ti pourquoi sans repos. A reposer raté. Donc, si on va foutre par exemple $300, Jacob, là-bas, n'a pas foutu n'engalingi. Tam sous $50, tam sous $100, n'engalingi. Jacob est connu comme passe. Mais ami tiki naye, ami charge naye, za charge naye, fardo naye, mikumba naye, yemo kame mikumba naye, ya même ba charge naye, occuper sa responsabilité de banane. Nzambe na nguya mona jalabi tete. Et sengala ki nzambe na nguya akita pote aya ko telimisa Jacob a lobela Jacob ke longwa na kat na boumbo yo longwa na esclavagisme oyo ozo nyo kwama era bato mususu a memi charge moko o itali ya ye moko mais bato mususu ba ko lobela kat na ye bana ya Laban ba komaki tango suko nzamba ko lobela Jacob abani ko pamboma bana ya Laban balobike Jacob a pambo me pona misala ya tata na ye na yibi neti ba misala ya tata na ye or que tata Laban a nyokola ki Jacob passe ya souffrance mais bimana kati na ba souffrance mususu makamu mususu na baboloko mususu bomi kotisi ya ozo ba ke atako to kote ya mutu atako sakola mutu sangu malamu mais mutu wana oyo ko kote ya wana okoko koma muumbo na yete okoko koma zuba na yete parce que keba sinote oko beba na yo moko mutu kende ko te ya mutu ya bozo lo bakati bozo toujours te ya bato toujours sakola bato mais faut te faire très attention tous en aboyebe pe na mayele sinon te eza catastrophique bato mingi ba mitiki bato mingi ba juba problème likolo pona nini a mwana na nzambe pona nini ya yebi nzambe donc a ju place ya nzambe neti ikutu yende Saint-Esprit ko Saint-Esprit pena ya eza ye he ya ye donc bamiso bamitiki na bango basotiki la balo banini nzamba ko sala Dieu viendra nous secourir. Non, c'est ça qui se passe dans les pays africains. Les gens ne veulent pas travailler. Alors que Bible sur le bakat oya ko salate akoliate.
mais bazo senga nini Yahweh aya ko sali la bango yango non mutu na mutu akozwa mikumba na ye na mikumba na yo salaka te olingi sikoyo bapeso mikumba nini bapeso problème nini responsabilité nini bakopesa yo mbongo nini bakopesa yo aussi longtemps tu ne travailles pas olingi kosala sikoyo nini ke Bible salela yo ba Saint-Esprit basalela yo or que yo ozana makila na mai ba bapesi yo boyebi pe na mayele. Alléluia. Oh bien-aimé en Jésus-Christ, bien-aimé, ce que tu as lu bien dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5 ti tokomana 11. Bien-aimé, ezolo bakat na biso ke toza na foi, toza na vertu, toza na connaissance, toza na intelligence, toza na sagesse. Liloba na Nzambe lobite toye kondima, oui toza na kondima, toza na foi, mais biso moko fo toza na boyebi, toza na mayele, na foi na makamane. Mingi bato zo souffrir, bato linga kaka ke nyonso uta likolo ekitela bato. Ekitela bango bazwa. Po ba prier, non, oza mutu, okotika na kaka mutu. Ozo muzwa mikumba oye koki na ntina na yo te. Omi tiki, o s'abandonner de kat na yo. Bien-aimé en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, yo ozo kende musala. Ndenge Jacob abandi musala sans kopema. Yo kendaka musala du lundi jusqu'au dimanche. Isa mikumba na yo moko, isa ba charge no moko mebi. Bible elobi Yahweh asalaki mokolo 6 jours, na 7e jour apemaye. Nzamba pemarate, Nzamba pemarate, mais ezali pona koyebisa kat na ko susule kat na motori, moto ndenge yo salami oyana moment moko ya ba repos. Il faut se reposer, faut vanda. Mais yo salaka di lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pe dimanche oyo bato ba pema pe ba kendaka po ba samba o salaka na ba dimanche. Banda. Combien de temps au salaka sans repos, au salaka kaka, au salaka kaka, au salaka kaka, au salaka kaka. Donc au pemata mukolo moko te. Eza mikumba na yo, e ba charge na yo moko memi. Bongo lobby ce que problème yé na kati na yo. Ozozo nzambe ochaye na kati na ba problème na yo. Non, chacun parce que nzambe apesi biso connaissance, apesi biso intelligence, apesi biso foi, ndenge lobby na 1 Pierre, 2 Pierre pardon. Chapitre 1er. Ils ont quatre tout ça na boye pipa na mayele le lobo tout ma yele. Na kat na yo ke lobby sur ko tant problème yé kat na yo ozo zo problème na yo ozo chango pa na Nzambe. Ki Nzamba zo mona ngate tout mais tu ne reposes pas. Nzamba che kat na yo te ope maka. Bo mona ngate na kat na mboko to zali ba mindele. Chaque week-end ba vendredi ba bimi na ba famille na bango. Ba zonga dimanche ba ki ko se ressourcer pour Kovanda ke sika moko na musala makamane bake ko se ressourcer chaque vacances babimaka pona nzoto za nzoto etikala nzoto mais bino surtout ba africain boto boité banso ba lobaki na mokanda te na ba papier te moya ko tambola te non le kotambola lobo ke ba Afrique to ke ba mboka ba paya mais awa na kat na mboko ko kene vacances na ville moko boye pona nini. Et ça très important na kat na nzot na mot nzot na ezo ba repos et paiement. Ba vacances on ça ka lika mususu. Ba mso azali ba na mikanda. Même ta Afrique ka dérate. Même ata a vacances a pamba moyo kende za pas possibilité. O ba possibilité. Mais soko tali mutu na to ba possibilité ba particulier à ça la ka du 1er jusqu'au 30 a paiement. Bien mais lobby et ça mikumba ba charge na yo. Chacun portera sa propre fardeau. Koloba na mutu te. Kozwanzambe te ocha nzambe ne sika wana to ocha bato sika parce que yo moko obomi de la vie na yo obomi bo moto na yo osala kaka sans repos lobi ozo olela siko bozo zo Bible to bozo zo Saint-Esprit bozo nkolo bozo Jésus-Christ bo chaye na kat na prière na Jésus mais Jésus-Christ a perçu biso boyebi après ça, intelligence na sagesse soyez bagé nzoto na yo ezaka nzoto na yo. Bien-aimé en Jésus-Christ, bozo kamata liloba na nza bozo chango na sika na ngote. Ozo mona ke liloba liloba nzelo to tambo ozo mona libulu ke libulu ya li. Okoyeba ke libulu ezali na kokatsa
na ko katisa poso na continue na libulo na ko zinda pe na ko bukana mais yo to continue kaka olobi ke ngai na sala bon nzambe na nzambe na ko banga eloko moto bien aimé yango ba passe zo yela bato bozo tcha nzambe ne sika ko tcha nzambe te bo tcha nkolo na kat ne sika ko tcha nkolo te bien aimé en Jésus Christ bozo ko mitika bino moko bozo bosa bino moko yo wana ozomona pena binemi bangoyo ozomona ke binemi bangoyo ba binemi bangoyo mais yo lingo kende ko affronter bango yo za makwashi ko affronter bango pour nini ngala cet esprit liloba nganza be lobi ningo na quand tu vois que tes ennemis est là devant toi mais sokozala ntela so katsa sokozala ntela ko kima bien aimé bozo liloba ngo ndenge nini ba soda ba sa di banda ba okanga batu so ba juyo bakangi yo lokolo sambela ko samuta cet esprit obimi me ba ko kanga yo siko ko liloba ta cet esprit na kamuni ba okanga yo bien aimé soki tozui David ya David un grand roi makasa boma ba Goliath boma ba tandenge na ndenge mais tango David azaki na kat na ndako alali na kat na chambre mwasi na ye Mikal mwana ya nani ya Saul ayiko yebisa David asinale yabi ndengo vandi soko lade kakawa papa na ngai azo tante ba boma yo do kima na yo mais David a mitalaki teke aboma Goliath David atalaki teke asala makambo aboma batebele tu betele maboko to yaza David asagini na butu Mikale bakamate babongisi lokola mutu moko alali bakamate babulangete babongisi mutu alali David a sauté na fête de Kimi. Pourquoi Kimaki? Il doit être là, à comprendre que non oui ba binemi ba so ya donc ngana ko de Kimi mais yo likambo zo ya kat no zo mona ngo liko Kimato yo libika ke ngana mutanzambe ngana baselo ba passe zo yela batu nde yangwana yo moko se détruire yo moko mi bomina yo moko mi bebisi na yo bana nzambe ko zala lokola mbwate mbwa za ndenge nini boke na chasse ye mta kokanga nyama mais jour akolia olie bapese misuni bapese mikuwa bien aimé non prends-toi à changer bozo so liloba nzamba ngo ndenge nini nzambe apese biso mayele apese biso makanisi ya koyeba si y a un danger bima na kat na danger voilà yo ko komitika teke parce que bon nzamba ko sala tikanga na ko tika non bozo se ko détruire bozo lela bozo loba ngai nzambe nazo comprendre te ngai nzambe azomona ngate bien aimé nzoto se lemba ki nango so lemba da so tali bato mususu mi se komba kaka boyo mona neti mutazala bapongi te lala te papa kende ko lalo sala bapongi te oh non faut lobi na kene musala na lolo ke okokufa na kati na musala ti ko bando ko bien aimé en Jésus Christ et yana bato belé bazo bondi la pour rien pourquoi parce que pasi oyo bazo bondi la eza mikumba na bango moko baluki balati mikumba wana bango moko batie na kati na nzoto na bango e bali kopesa bango pasi e bali kopesa bango bongo maladi parce que soki ozolala mingi te epesaka nini baner epesaka batension epesaka ta mosusu okomi moto moko basikre trop diabète ekoti na kati na nzoto na yo yo moko oyo kokotisa yango mais ozali le premier ya kolobaka au nom de Jésus moto kita mais moto wana zokitisa eza makambo yo moko ozoluka eya mikumba na yo ozobengana bien aimé liloba yango eza ndenge nini ko bozo comprendre te liloba nzambe yango eza ndenge bozozongo ndenge nini bien aimé ngai non okoki kozwa yo lingo ozwa charge ya bato nakozwa charge ya bato ngai bien soki nzambe apesi yo possibilité ya kozala na mbongo na kati na famille possibilité ya kozala na mayele komema mikumba ya famille te ekoma na motu na yo c'est ça le problème bato bazosouffrir kozwa mikumba te kozwa mikumba ya famille to mikumba ya bato te oza mutu na mikumba ne kamata na mwa mosolo ozaka nango kabola tolakisa bato mutu na mutu po te bacharge diminue yo zwa quelque chose yo salaka boye kele osala boye pourquoi bato bafamille mosusu bosala nini oye na poto obengisi bandeko nyonso tu mpona nini l'union fait la force oyo akoya na boye tokosungana mpo soki likambo ye boye tosungana pourquoi esalamaka ndenge wana parce que loboko na loboko yo lingo ozwa charge yo moko yo lingo ozwa miku okokrake mingi bakrake kaka ngai parce que yo lingi kaka likambo nyonso babengaka yo mais oui ndima mema mikumba mais ezali na un jour
oko craquer. Un jour oban loba loba. Un jour comme on appelle ngai na okoka. Okoka te parce que mutu l'humain reste que l'humain. Tu es un humain. Oko comparer dans Zambete. Oko na moment moko peut-être que tu en peux plus. Tu en peux plus. Il a mis sûr que tu joues na katna totali Joseph. Joseph tant que na katna Égypte. Bande konaye papa na ye na bande konaye batikali na bapasi na banzala. Tango ba yaki na katna Égypte, ba kot na katna Égypte. Ba ye. Tango ba Joseph va reconnaître bon. Asakini. Aïbse bon ngana que ne ko présenter bino pa ya Pharaon. Mais soka tuni bino bosalaka musala ni bolo ba musala obino bosalaka. Bo yibi musala bosalaka. Ba sali nani ba grand berger ba bokola ka banyama. Mais Joseph ba yakuta zana ni gouverneur. Mais aïbse bande wala bangote ke bo yuko ngana gouverneur do bino bo fala na bino bo bandulia ka na simana. Non, fola ki samutu musala. Bona ki samutu nenge nini ba lonaka, nenge nini ba peshaka. Que yo ke ne ko peshe na place bato. Bien aimé, pesa na charge na mikumba na yo. Yo ngola ta mikumba bato. Yo ngo me ma charge bato. O kokate. Bande ko ana tango bakene pa Pharaon pe Pharaon tuni bango. Abi non, biso to ça ba berger, abi bon, le ko ba berger, bo bokolo banya, ba pesa ba ba bele bo bana bokolo banya, banya ma koma ke belé, ba bana ko sala mi sala pe, mali ba ta ko vivre, mais ça ko vivre na sima ya Joseph te, mais ba ko ça ko vivre pe na mo sala bango ba yebi. Bien-aimé à Jésus-Christ, et singeli na kat na biso to sungana. Le loba we le kat msonin. So ko moni faire na kat nerer kende kote ya, kende ko laksenzela. Mais attention, yo ko kwe na kat na likambo na yete. La kisanzela, la kisa mutu nsela, la kisa mutu ndiki ba lonaka. Mais ko za teke na kat na charge ya batu, yo ba sala batu. Oko sala, o kuma na moment moko. Tu en pourras pas. Bible sur le 2 Thessaloniciens chapitre 3, 10. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ce que nous ça la tête, allez à péter. Et c'est nous qu'on a que ça va ça là. Bien aimé en Jésus-Christ. Mingi bazo lela, bazo bondela, bazo senga, bazo kasaki nzamba zo yoka bangote. Mais bozumi kumba ya batu nde bolati ba charge ya batu. Bozumi kumba ya batu lelo yo. Okotaka mutu santé beba mo avanda na poto. Okotaka mutu akoma kotambula mutu na kati na fête akoma kolata. Bozo comprendre te. Bilambe za na kata ndako na ye asomba. Azana ba bijou azana makamniso. Mais na kati na fête akoma koyaka likolo bo omona ka mutu babote kimi mutu misise komo bimana elongi mutu miso komi ko bimana libanda otuni nini pona bandeko na kisasa na saa nini mama yo lingo lata mikumba bato. Yo lingo mema ba charge ya bato. Yo lingo mema mikumba na bango. Yo za Nzambe. Yo za Jésus Christ. Po mema mikumba ya bato. Boni boyko. Bongi sanzo. Mi bongi sana no yo moko nano. Mune wana Nzambe boy teke obensa bato. Oye libanda bandeko libanda. Mais yo moko na santé na yo moko na. Et comme il est médiocre. Yo moko tali tana yo physique. Et ça médiocre. Suko lingi Nzamba sala nini. Yo jusqu'aux jours charge ya bato musu pona na sala nini sur la salité bato ba ça les mêmes bato wana yo sur ba wana ba olia ba odondwa ba sala ngo ba ambiance ba yo moko kolonzoto yo moko okoma ko lemba okoma ko lala soko matika trenga bru okay soko ka tren bru oliko iba santé na yo pété olingi pe ko keno ça ta ba bila ya santé te mo kufa. Pourquoi bozo kamataka que Saint-Esprit a sala na kat na bina sala o Nzambe a pesi biso boyebi pe mayele. Que sous la salle, faut na kende quand même. Bien aimé. Lobi kaka yomoko. Est-ce que Nzambe nanguya ko sepela? Yomuto kenda ka musala, yomuto salaka. Mais lobi okomene ba nyongwandako. Na ba nyongwandako do ba expulsion ba bengani yo. Pona nini ozwaka charge ya bato moko baza sur l'Afrique, baza sur Angola, baza sur wapi. Siko yomoko nengo zo faire souffrir bano ya yo. Baza di banda pona yo zwa charge ya bato. Yo Saint-Esprit kaka. Jésus-Christ kaka. Botika makambo yo. Nzambe na ngwa ko sepela na ntete na kat na yo. Mi bongisa, oui, otala bato mususu. Bien aimé en Jésus-Christ, muta mukiliko, tu pourras faire tout. Toboyi ko kabela bangote, toboyi ko pesa bangote, mais yo moko tala na ita ya santé na ndenge komi. Bato mingi ba ita ya santé bango ekomi e baby. Le kola sa bilambe ezali makola ta ondine. Ata lati yango ozomona neti bilambe lati ye. Ole ya lata bilambe lati ye. Omona ka muto ka miso koma likolo kolia akoma kolia médiocre.
kosumba biloko na ndako bana kosumba bana biloko mediocre pona nini na osala likamoko boy pona bato moko boy na otonga ndako moko pona bato moko boy kolia na mais finalement atozu charge yango Moïse ye wana zwaki charge mais mbeba ayo mona balobi na ya mona terre promise likolo bato tika mutu na mutu azwa kati na mikumba na ye oui osombeli pe olati yo tindi bilamba tibiato tindi bilamba bazo beta batura bana nganda na bar na lisasa babini au 22h yo na tongo la moko ki vraiment bazo comprendre te amona passe na kata yo moko oso se détruire prends-toi charge yo moko pe mi bongisa ozo ko bibosa na bopani o mibosani obosani nzot na yo okasi ke nzamba ko sepele yo na kati na église okoma ko nimba personne ne okoma ozala na repote repos ate partout kaka mosala olamuki kaka soki na matanga nani osika yo wana ke mosala pe misala ezosala eza pe misala ya pasi okomi na ba sciatique sur na mokongo okomi na ba hernie discale mpona nini zwa repos nzambe apesi biso repos so omoni mwa ite changer mosala tovanda ozoko se détruire yo moko molingi kaka Saint-Esprit asala ntango oya na kati na église mokongo esali yo pasi mokongone doke mpo misala eleki tro yo oya na kati na église o nom de Jésus o fe nom de Jésus mokongo nanga bobima nani abima eza yo moko nani abima na mokongo yo moko obebisi mokongo na yo yo moko obebisi nzoto na yo nani abima sikoyo yo ozobenga na fe yo moko fe bamisusu babimi badiabulu ya nzoto na bango moko bamisusu bazali awa babimi baterroriste ya nzoto na bango ozoterrorize nzoto na yo ozodétruire nzoto na yo bolingi siko nzambe asalaka nini bozoka makambo nde siko Saint-Esprit asala mondele azwaka likambo ndenge wana te eza mosala meme na kati na ndako oza na bana mpe bazolinga koede koto baparent te yo moko ozosoka oloyebisa mpe bana oya na bana waka na bana na kati na ndako oyebisa bango bazwa bacharge yo oza na bana okoka koloba na bana te yo moko soki mosala banda tongo ti soir olingi ozwa no charge yo moni ke ndenge wana moko krake okoma na moma moko okokrake partageons les charges pourquoi mpe ndenge ezala kaka papa oyo ovandi na kati na ndako du matin jusqu'au soir makolo kaka boye pour na makolo otie x ovanda kaka na kati na télécommande mama akota babima akende kosomba mai azonga alamba yo ozozelaka baservir yo moko fere akosala yango mais okoma un moment akokrake parce que aza moto akokrake et puis maman likambo mosusu mpe bamama na kati na ndako likambo mosusu okoki te benga papa oyebisike papa s'il te plaît yako na koede kozela kaka teke eza na makanisi no aza na makanisi te aza mobali na kati na ndako yebisake papa awa nalembi zwana na mokomba sukola nanu bana yo moko osukoli bana na toilette na douche oye olambe okalingi ozwi bilamba otie machine repasse papa avandi azobetaka batour wana kaka na kati na bainternet kaka na batelefone banda tongo ti 18h soko osalango 2 jours 3 jours ça va mais betango 1 mois okokrake omemi mikumba yo moko siko charge wana nyonso tolobi okomi santé comme na baproblème bapase comme na kati na baproblème na nzoto na yo bozozwa kaka nkolo nazo comprendre te nkolo amona ama yango ezosenga kati na biso liloba na nzambe ezosenga biso na sagesse toyeba ndenge ya kotambola toyeba makambo nyonso tu yo moko ozozwa lisungi mbongo nyonso ozozwa ozotinda soki wapi ozokaba soki wapi soki ozotinda wapi yo moko ozala baproblème na kati na ndako bawushe baye kokanga babiloko bawushe baye kokanga biloko soki ozobaka yezo amoni te yezo amona ndenge nini contrôle na yo mpe dépense noza mabe babotoli yo biloko mpe bawushe baye mpona nini yo moko buzoba na yo moko eza charge na yo moko e mikumba na yo moko pourkoi olingi otya mikumba na yo nzambe amemelo mikumba wana buzoba na yo boko kamata buzoba na bino te botya na kati na nzambe na bapriere makambo mosusu non okipe ta mosusu eza na bamama ona akipe mobali na ye kaka bandeko na ye kaka akoma konéglige kolambela mobali na ye mpona nini kokipe bato moko baza soki na afrique bato moko baza soki wapi mobali na ye kaka na banégligence kaka lobi libala ekufi kaka le meme bato wana babandi koseka yo bazoba ayebeki ndenge basonaka mobali te olobi vraiment nga na nyoko bake mpona bango mais bakoseka yo mpasi koza mayele te yambo osala likambo na bongisa nano esika yo ozali na kati na ndako na yo bien c'est comme aussi na bandeko mibali
Moi, si nous écoute donc, comment délaisser, comment ce que fait, ok, ne pas fait, yomoko, tant que ne pas comme sous, yomoko, moi, je écoute donc, net azala na été, au tikaye, soit tikaye été, le moi, c'est donc, attaque de fait à pas ma déplacer. Après le bé aux autres, bah, mais maman, bah, mais on a fait des temps sous. Kenda ko se détendre ta moi moké bobi meta moi moké bo se détendre moi moké na okende na okende musala na okende musala oko ma mukolo nini bobi mata moi moké bo se détendre moi moké pote santé za santé nzoto za nzambe te nzambe asali biso na limite to za ba limite na biso mayele na biso pesa na limite ela makambo mosusu bozwi na kati na biso mikumba na bino moko ba charge na bino moko. Mais bonjour kake nzamba zo ba charge wana et comment ya yé non 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 oko komi bo sanate oko bien aimé en Jésus Christ landa témoignage bien aimé era mikumba mosusu tozo mema eza ba charge na biso moko to tiko ko tsango na bato nazaki na ba âge na banzi ya ba 18 ans 19 ans. Il y a un ndeko moko bana quartier kaka ndeki za kaka ba luyenge bana quartier bitumba ba miso ba keso ba kisi wapi et pas edingwe na ba mouchoir ba tamba na mouchoir ba camarade wana atambla na mouchoir na poche soka ba bimisu mouchoir wa pango sine longi na ye so ba betio coup de tête mutu olali kawo ndengi ya ko sala lingi. Ce que comment que le colle eloko moko comme ko rené na quartier ke batama kasi ya saka na te biso to vanda na noko na nga moko na kati ya ligablo na ya tekaka. À l'époque sur muta kufi na quartier ba yaka ko tshaba ba blé mona ba blé na balabala o ba tshio blé o pesi mbongo mais bato wana loko ba ba makasi bata ba jidoka bata nini ba kota tina kati ya lopango pa ile gablo yaka to pesa mbongo loko mbongo ezali te ba kamati ba tshie blé oli ba tshia blé ba soupelanga blé nzoto mobimba. Alléluia bitumbi bima. Ah, ekoka bisote bien aimé landa témoignage bien makamusu biso moko to miluki la kango nzambe te ngana noko naka to vandi kaka masolo yena bato mususu bako bebi so na kati na mokili ya koyoka kaka bato garçon mususu abi ngana ili vie moko azaka na kota nkaluka kota bakitambo kuna akataka bakamo ni kisa bitumba akotsa bato batonga na nzoto so kotu batonga donc yesu ko tomboki mobulu akotsa ka 6 mais suko ozui 12 tonga na nzoto mobulu bien aimé ezaki ni nganga wana so akati bakisi ba kotu batonga tonga ya nini tonga we ya bilamba ya mikie akalingi yango na ba mystique na iba kotu yongo ba tubi yongo ekoti pena na misise kei yoka siko propre charge na yo moko ba fardo na yo moko ko luka mikumba na yo moko ko luka batonga nongo za wana siku bitumbi bandi batonga wana siku bimisi mitu donc ko simba mutu wana kanda pokitsa kanda mutu wana eza mantata mususu ya le bidon ngala ebi vie moko kota makala komena makala azaka likolo mukuse likolo moko danze biso nde to yebi kaka na so monika mutu azana ba malformation boyebi kaka ke ndenge kisina eza makasi kolega ignorance biso to bi photo ke tala ngana noko nango photo ke tala tata wana makala bien aimé mutu na mutu kwa na mikumba na ye toke tata wana sali babiloko asali biso kisi bekila apesi biso basinga to lata na loketo ngai na noko nanga to lata ba loketo bakisi wana mais ikila apesi biso alobi soki ozo bunda bitumba kande ezo kitate kanda soki ezo kitate moko na bino bale faut abeta moninga mbata na moko vrai mbata ko pa opesi ye vers amai mona kande ko kita oui le kolo totamla na noko nanga oui tozukisi mais singa oyo bolati wana soki mbule zoko beta jamais kokima mbangu te po eza mobulu pe mutu moko te akoko simba kisi singa wana surtout mwana mwasi akoko simba singa wana te ikila yoko ba charge to milukila kana ba charge to zwaka to ya ochaka mikumba pa na nzambe makamzo to ndima chacun portera sa propre fardeau mutu na mikumba na ye
bien aimé en Jésus-Christ. Mbula mona mbula eza kobeta bato baza kokima mbula mais biso tokima bate na kokima ndenge nini mpona kana singa wa respect ya ndenge wana olinga mutu nazokende kimi ya calme na okende calme bato balobi oyo mpenza donc okima mbula te nga bete ya bambula pampamba wana na tina nango te orke na singa nazobatela wana mais lelo maloba nzambe ye bato mosusu baonéglige bato mosusu batya fiere ko fiere poala na makambo na nzambe makambo ya satana yaka pamba tuza ko respectango tuzongo shwe moko ya kosakana te bien aimé en Jésus Christ soki nini nana simba singa na ndako na yebi pete singe bungi singe bungi ezate luka singa zate ya noko na ngezali bien aimé tozongi panganga wana na makala nake kokuta singa ngo na pana ye suba na ba jesh buni ono singe zongi bakoko ba récupérer mo otosoki mibeko te faut futa nyongo faut futa amande pour récupérer singa na futi nyongo esalami nini benene batindinga vacances na Bakongo na ba famille balibi ke funa kende ko passer vacances kuna na ba oui c'était ba 17 ans j'avais 17 ans na ken vacances na Bakongo da kin na kenegi vacances noko na nga wana atikali nga na kenegi nga moko vacances scolaires na ke kuna ndeko moko soki rare ni asalaka rare moko ndeko moko asalaka nga foto bunda na ndeko wana bien aimé en Jésus Christ bien aimé yoka bien aimé natomboka nazoko tremble oko simba nga boyete na o tremble lokola courant na o tremble lokola ndeko wana tala moto ndenge azo tremble boye amobulu tout la mwisi akimi na ye ndeko wana kimi moya bunda eza te siko malgré bakisi ese yanduki na nzoto ese tomboki na nzoto siko mutu na kobunda na ye aza te akimi yoka mikumba to milukelaka na mokili siko noko oyo abetaka mbata na mokongo apesaka vere na mai atikali na kisasa bozomona banormali ya bavito toluka atikali na kisasa eske bozola na malamu noko atikali na kisasa Jésus Christ le témoin fidèle bien aimé kande banda na ba 10 heures tin na ba 12 heures ba 13 heures kande sila ate na tremblaka kaka nazolinga na se maîtriser non mutongo siko to kubunda akimaki naye siko muto kubunda azate pasi ya ndengo wana et puis alobaka nini soko bundi te okobela me komela kisi bien aimé nazeli kota ba 15 16 heures fièvre moko incroyable nayoka fièvre pena oyo pena bamalali moto na moto akomema mikumba na ye ba charge na ye pour vous dire que bien aimé yena mikumba yana bato mosusu bamemi mikumba na bango bamemi ba charge na bango bato lingo tyango na kati na nzambe bato lingo tyango na kati na bato mais eza charge oyo moko mikumba yo moko kende koluka makambo moko yo kende koluka ekomi kocomplike vi na yo ekomi komema vi na yo na ndenge mabe mais ozoluzwa kaka charge otya na famille na bato yo moko okende kolongola mokumba na yo moko oke kolongola zemi na yo ecomplike yo mais famille moto ezomema ngambo yo moko compliqué mabota na yo compliqué olongoli bazemi sikoyo mabota ko mubulu mo okomi komona bandoki okomi komona ba famille okomi komona bato orke yo eza ba charge na yo ya mikumba na yo osalaka na kati na musala ya malamu mais musala no koyiba obebisi musala na yo bakamate batyo na liste noire balongoli yo mais ozosala nini ke prière na yo nzambe abosani yo nzambe azoyeba yo te opesi nani tor na nzambe opesi tor na bato na bapaster babondela malamu te bien-aimé moto na mikumba na ye moto na moto fa yeba charge na kati na ye fa yeba ke na kati na nga na otambola bato mingi bamitikitiki bazokasa kake nzambe nde akosalela bango te yawe apesi biso boyebi apesi biso mayele ya koyeba ke non likambo oyo eza mabe na ya malamu oyebi yango mais charge olingo pesa na nani olingo pesa charge na nani bien-aimé en Jésus-Christ même na kati na église oza na kati na église oza mokambi omoni kokoki na yo te bapriere eza nango te koteya na yo te kopambola no bato te yo lingo ozwa yo moko ozwi mikumba na yo ke bon oza mena bapriere te oza na nguya te bon nga na kotya bango kala maboko na motu mpo nga na mokambi
ba retour ebandi tango ba retour ebandi ko kota kat na yo obando to skon Nzambe faute po ba to muso ko bonde la boy azaki na milimo na isuki sambo yo zaki déjà prêté so zaki prêté na kat na vie loba ke na za prêté bien ko yo ka sonité na prêté na kokite okokoma na ba problème ozondima ba charge oyo kokondima te ozondima mikuma bato kokondima te lobi okomi mutu ya komela ba doliprane ya komela ba somnifère yo kolala no ekomi kisuko fomela ba valium mpona nini okomi vivre vie na nini yaka ba café mpona olala bapongi te balala bapongi mais yo moko ozomopela so okomi fatigué okomi peut-être ozokoka te nzoto ozokoka te mokomi koforce ba café okomi komela siko nini mpona olala te kaka mpo lobi yo okende mosala mpo makambo nene mokufa okozwa problème alors tika kutya Nzambe na kati na likambo oyo yalike mikumba na yo ba charge na yo moko ondima likambo moko yo osalaka eza Nzambe te ndatindi yo na kati na yo non kolo je masi alobi te topesa mikumba pana moto na moto apesa mikumba pa na Nzambe mais isoko komi kozwa charge ya bato oboyi kolakisa bato ndenge basalaka oboyi kolakisa bato lakisa mwana ndenge basalaka yo linga kozwa charge ya bana yo zwa makambo nyonso osalelaka bango olambelaka bango olukelaka bango un jour okokrake wana bana na kati na ndako wana bana base lakisa bango ndenge balambaka parce que charge wana mikumba wana so bayibi kolamba te na kati na mabala bakoma na problème eza mikumba ekomi mikumba okomi si baka na charge mona kala ngai mama parce que balakisa bana na yo pe mwana tango zali na kati na vie lukaka pe osalaka oide mama na yo oide papa to sala kati na bana mususu bazala kati na ndako bayela kati na ndako fana kati na ndako ana mwali sungi na mwa mbongo aotala ke bapara bazala eloko te azoyana ba jus asa memaki déjà ba jus pour ba jus zangi na kati na ndako ba kolobele te ba koyibi sote de comprendre que non il y a pas de jus maman sombaka papa sombaka mais yana ngote yo moko pe mama na papa oyibi ke bana basalaka yebisa bana wote totika soki ezate yebisa yo zwi mikumba wana kaka yo moko zora charge lobi expedition na kati na ndako babengani bino na ndako lobi bokomi na kati na ba problème sikoyo ya Nzambe za wapi makambo so tozwa na kati na vie bana na Nzambe eza ba charge biso moko tozwa Nzambe atindi yo likambo wana yo moko kosala likambo wana bayebi soki ke tala frère ndako wana soki kobondela wana eza ndako anganga komeka te nga na kokende nga mwana Nzambe eloko te oke kuna omeka kako au nom de Jésus okangami frère bana bima yo okomolobaka no Nzambe abosana yo te osaki prête te bien mais ngai nazotambola na kati na vie nazomona ke nzela nazokende bato bazoya wana bazona minduki na bachete na bibende mais so naza makasi kokima na kimi na ozela nini bien mais vraiment bango na kokima na nga na kozela kati non na kotelema mpo Saint Esprit ezali nazwi mibiliko nazwi charge wana nga moko nazwa charge na nga soki oza na facilité ya kokima kimia bien aimé bozozwa bible yango ndenge nini Jésus-Christ ntango wana bakangi ye te ntango baza koluka ye bakanga ye Jésus-Christ akotaki na kati ya fule asaki ne adeviaki amitikaki te kalobi te mponga na mwana na Nzambe non vous prenez la parole de Dieu comment vous prenez la parole de Dieu bozozwa bacharge na bino moko bokoti bapaya na kati na mboka na bino bokoti bato soki ndenge na kati na mboka bakomi kodomine bino bakomi kosala bino makambo ndenge bozozwa Nzambe faute bozoprier bien aimé bokose fatigué yo mwana Nzambe yo mwana Nzambe bino bokanisi Nzambe na nguya abosalaka moto Nzambe ayebi moto ayebi pe faiblesse sa moto nana leki Nzambe azate Dieu connaît l'homme ayebi faiblesse ya moto mais bato na kati na makanisa bino bazokanisaka ki oyo nyonso osalamaka kati na moto mpo moto azwa eloko pai na Nzambe fa souffrir faut souffrir po opesa Nzambe non Dieu connaît l'homme ayebi faiblesse ya moto Nzambe aza na bolingo tellement bolingo na Nzambe leki bopesa mikumba pa na Nzambe mais bino bonko bozozwa bacharge na bino alors boporte bacharge na bino Nzambe ayebi moto ayebi faiblesse ya moto ayebi suka ya moto comment se fait-il yo okokota baprière oyo yo moko pose baprière na yo moko okoti bagene na yo ya yo moko Nzambe mtatindi yo te mais eza mikumba na yo moko et abacharge na yo moko bien aimé. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et là, quand nous sommes là, et sengeli mususu une recommandation. Nalobi bien, recommandation en Nzambe.
Ce qui Moïse a créé ça 40 jours, 40 nuits, et ça qui une recommandation en Zambé. Jésus-Christ, à ça 40 jours, 40 nuits, Jésus-Christ, l'Esprit Saint transporta. L'Esprit Saint est même Jésus-Christ. Et il y a une recommandation. Yo comme ça, va je n'endenge na yo moko, ba 100 jours. Bien aimé, nous autres baby, faut y nan. Yanzambe, et ça me kumba na yo moko. Et à la charge na yo moko. 100 jours. Yo que vous comptez ma prière il y a 100 jours. Yo ozo que ça la gêne ou yo yali que il y a 9 jours sans que au lia au melamai. Nzambe mutatindi yo. Est-ce que ça qui recommandation nzambe? Na provision yo moko. Alors cramer, lobe cramer faut y nani. Ce que Dieu est problème les anini. Parce que ça charge na yo moko bozo zo likambo oyo nzambe tamsa recommander te atindi te yo moko zo charge na yo. Porter charge na yo. Olingi sko nzamba contre na rekat na likambo na yo. Ozana zemi ezana na complication oye na kat de l'église on paye ngwana bazo tinda yo pe bazo biso que non na kat na zemi wana pour mwana a subsister pour mwana vanda faut ça la gêne il y a 2 semaines et puis 9 jours sur il y a 9 sur il y a 7 jours koliate comme la terre sec mais moi nous azana kat na bon faut la ressource faut aller au côté so gêne na kat ngwana o bota morne au pote morne, yo wana ozuya na kata l'église. Oh nom de Jésus, na belle moto, na moto asoke mwana na ngai, na moto yo nde mutu bumi mwana wana. Mutu nini? Yo nde ndoki ya mwana wana. Pourquoi vous comprenez? Chrétien pense sengiri penza bo yebi pe mayele na sagesse na connaissance. Ndenge penza na 2 Pierre chapitre 1 5 faut penser la foi avec la vertu la connaissance na mayele. Hein? Bozo sala bazo sala sabino ba prière ya makasi ya bakafu kafu na kate l'église oyo bato balala kate bato bapema kate tongo midi pourquoi donc pour na nzamba sala na kate na moto faut moto tongo midi pourquoi ah non arrêtez Dieu est miséricordieux Dieu nous aime nzamba za nzambe na biso asa nzamba bolingo senga kaka ayibisi Moïse abi senga kaka abi loba de loba moko azui ezaka te pour jouer le loba et loba ina nzambe faut beta mi tout na mir faut na kat no lala o beta ba shit na mabele baso la sabiso di kamwana pour nini ba na sabiso ka ba prier wanga pour jouer le kampa nzambe faut ça la 3 semaines o prier kaka o non trop c'est trop santé na nzoto na yo oko sibir oko futa makambo nyonso zo sala bien aimé en Jésus-Christ naibi na basali na nzambe moko tosaka na bango na sambelaka kala kuna batata wana tosaleliki na bango bazaki na repote so babandi misala na nzambe du lundi au samedi mais après ba voyager ba kesuki na États-Unis mais ba yebisa bango nini boza na repote fu bozo ba repo ba santé na bino za suma la mute peut-être ba miso ba bumelaki te pona nini santé na bango ezaki na kati na kimia te toujours na kati na mokili na ba musicien mokili botala ba musicien belé ya mokili pour le baka ba musicien mokili bozo ba bato ba bandeko na biso pour lelo pa koko bongwana ba kufi mingi pourquoi ba kufi avant l'âge pourquoi et ça ba kisi ba kendo simba te et ça mususu ezali santé na bango ezali non respectueux parce que ba betaka concert chaque jour na moi balali na soir ba na nganda moko akobeta da banda 22h 16h. Bien aimé, tu peux faire ça 10 ans, 5 ans. Après on continue à subsister. Non. Ba la na te tant on na bon alali, tant on donc ba beta ba concert non stop mais ba musicien oyo bazali a na mboka poto. Ba beta sur contrat. Oyo kaka non à partir il y a 2023 na juillet à ça ba concert mo il y a 10 jours landani. Mais vous savez que concert, musique. Santé kokokate. Ozo diminuer ba âge na kat na vie na yo. C'est ça, bien aimé. Et là, vous comprendre. Santé kokokate. Et puis, âge ya mutu so bani ko poussana. Ozo sous na makasi ozaka na ngoli boso te. Et ça le ko mutu kate. Ezala ko mutuka ndenge ezala susa ya sika ezala moteur ezopesa mais soki epusani okomona baamortisseur elembi makambo susu bampane bandi kokota nzoto ya motu mpe eza ndenge wana bozwaka makambo nyonso to kaka teke botya na motu ya nzambe boyeboyeboye mais Dieu nous a donné la possibilité de tout savoir hein, les enfants de Dieu. Pourquoi bozoki c'est compliqué tozo bacharge oyo tondimi makambo oyo tondimi tozoyeba te na kati na biso ke lobi makambo oyo ekobotolo baproblème.
basalaka nini batata na biso wana bazoi mpe meko ke baye koyebisa ke chaque lundi église badosala te fo repos bozala na kati na barepo toza bato tokozwa esika nzambe te tokokatisa kaka te mpo nzambe asala fo bapriere moko tokolala na ndako te pendant soki 15 jours bato bakote bazamba bato bazokende na bazamba baolala na bazamba bato bangungi bazoso estce nzambe ndatindi yo mosusu eza nango recommandation te yo moko ti bato mosusu bakoti na batoilette bamisu bakoti na bakata mama donc etikali kaka sikoyo bapriere etikali neti na bamboka loko bakongo bato babanda kosambela mitakala na balabala mpo nzambe andima bango. Mais il y a la souffrance qui continue toujours. Dieu donne la prière aussi. Bible elobi na biso prier sans cesse, mais na sans cesse ya boyete. Riko bateke prier sans cesse donc au bouchaka kaka bando bandaki kaka ba parler langue. Non, riko lobaki na moment nyonso okobosa na nzambe te. Ringo lia, obeli nzambe, olingo bima, obeli nzambe likamoko moni obeli nzambe kobosa na minoko. Mais cela ne veut pas dire que banda tongo ti pourquoi ba parlant là obimi obetimi tout namir ils ont produit rien ils ont produit rien ils produisent rien lobby tellement lobby trop comme une banjine oh ndagi na yemba ki na força ki voix yo kasi a force ya kuganga ndiko zo yemba wana nde saint esprit ko kit o comme na problème na mongongo ba webiso ba corps vocal na yo et comme na déchirure faut tena mikumba na yo moko Miko, bien aimé, les lobos yo ils ont na bino kat na bino lelo. Pour d'avoir biso bino que muta cause sika na nzambete. Mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Ko ka satake poto zo eloko pa na nzambe, fo eloko de boso kolinga nzambe, na kobanga nzambe, na bolingo, otamboli na makambo ebele. Et puis ba recommandation ba prière ya nkola bi bokota jeune. 2 jours, 3 jours. Bondela. Et puis ko kamataka teke charge na yo, likambo na yo. Nzambe na ngwe aye ko inspirer yo. Aiko lobela yo kamata opesa ngona batu nyonso to non nzamba aiko peso interdiction to ayebisi yo ke ndeko koliaka sosote yo lingi batu nyonso bamana lia sosote pona nzamba ye non ezali pona yo e mikumba na yo eza problème eza likam na yo ndeko kola lobaki boye na kota balabala wana bokotaka te na kokota balabala te yo lingi bato nyonso bapena kota balabala wana te c'est ça le problème ya bato lelo na Congo aye na likambo na ye akendaki soki vision chère soki na likolo nzambe atalisi makambo so eza mpona ye bapekisi ye mais ye ntango akiti na se alingi mikumba wana nyonso to bato balata ngo bato nyonso balata bainterdiction wana nyonso comme na mito ya bato so bato basali yango te akomi kolobaloba bien aimé Dieu est Dieu nzambe aza nzambe nzambe so nga sali kamera kat na bato bako forçango te ndi bato bato bage nzambe penza zo regretter ndi bato nzamba leli nzamba ko regretter pona bato nzamba akolela pona bato ndi so be bo mabino bo bibino yemo mtaza na machine saka bato ko ya ko regretter bano lele pona bino pona nini bolingi no kumino ko bonga te bolingi lo bonga te acha mabena malamu oyo balingi malamu bakina malamu o balingi mabe bakina mabe siko bolingi nzamba sa nini na kat na mifo boyibake po na lia fona sala so sala te o la din sala na kat na ndako na yo o memi charge na yo eza mikumba na yo olingo la sala bolingo siko ke e uta likole ko ya non arrêtez bu balula makomi botanga na makomi ya ko chunde nini ko yo moko kende ko obetaka no balle bien o un bon joueur obetaka balle bien moke ko zo kisi oke zo kisi pa nganga nganga komoni ko compliquer vie na yo bale bandi ko beba makamoni so bandi ko vie bandi ko beba siko charge anani charge ya nkolo yo moko bien aimé en Jésus et là bato so bazala ma yile na classe ma yile penda tanga penda bébé mais oh non yakato baki sapoto akiko baki su ma yile nini ma yile na classe ebungi akomba ko zoata na classe et comme problème nzambe. Oh, asalaka commerce ne bien, atambola ba trafic ne bien. Kaka ba kosa eka na bato, likola bato. Yango makana kata mso. Butika makambo na nyoko mapona nini? Pona mutu te, mutu nyoko na yote yomoko. Oyo mona mokite ba kosa yo comme des fois. Ba ko memo shiko shika nini pa balo kenda ko po o baksa sumbo shiko nini. Commerce comme akota mobulu. Kiss oyo kana gozo siko matsabiloko ekomi kutu kozingisa makambo na yo ekomi kozingisa makambo na yo o ngozo raison na kati na moto
raison na kati na moto eza te yo moko nano okoporte charge na yo yo moko oza mikumba eza mikumba na yo ya bato te po bata mokili bakomemona mbeba me bakomi koseka yo na mosika bakomi kotala yo na mosika bien aimé à Jésus Christ tomoni bien te bato mosusu bawuti bapoto baye bakiti na kisasa babande oseka yo yango vie na bino oyo tosere na bino avant naka na poto ya ondiri moto awuti soki na kaluka ondiri moto awuti mboka yango poto nini yakendaki akoma boya sa bato oyo okenda kokuta oyo tutelaka nzoto oyo lembela koki kuta bango soin propre babiju mpe banini mpe donc aotambola mpe oyo moko na moto niyoko amaka yo moto olelaka na kati ya poto oyo okuta mpe otali bolobi mais nazo comprendre ocomprendre mpe teko po yo linga kozwa charge na bato yo linga ozwa mikumba bato okoregrete après okuta mpe nake bakomosiko mpe kokoboloba lokola koko moko boye ayiwe yango modele oyo ndenge vraiment na baposo lokola baposo biso toyeba bata poso poto erameye poso lokola soki ligorodo eza nini yango yo moko tali siko oyoki pene na ndenge bazotonga yo be bazotonganga nga na nyoko mapana bango yo nyoko mapana bango yo kozwa charge ya bato continue kaka komema mikumba ya bato sunga bato lakisa bato nzela me kozwa mikumba ya bato te kozwa charge ya bato te lakisa bato nzela décharge toi me na kati na yo yo ozali nzambe te faut se prendre soin nano na yo moko balobi te bongisa ndako na yo moko nano na nsima okende bongisa wa libanda yo bongisa ndako na yo tozolingo bongisa église oh non po église na nzambe mais non occupe-toi de ta maison ndako na yo dicha bana bale mobali na yo ale oye na église oyo kosunga na kati na église yo kasi nzambe akosepela te oyiraka na kati na église osungaka na kati na église ndako na yo ezokufa nzala mobali na yo to bana na yo to yo mwasi na yo kuna aza kufa nzala biloko kolia ete yo osungaka na église mpo nzambe asolole na kati na église Dieu ne fait pas comme ça Dieu n'agit pas de cette manière là tozozwa nzambe ndenge mosusu loba ezala na recommandation mais sans recommandation bien aimé bozoko agir autrement bino moko bozoko bimbebisa bino moko bozotambana na kati na bambeba na kati na bino Dieu nous aime mais Dieu n'est pas compliqué biso nde bato se compliqué devant Dieu Dieu nous aime ana makambe belete ke pozo likambo moko pa ya nzambe donc nga fo omikata basinga omizokisa bapota non il est simple nzamba et pourtant pas nzamba zane simple alingi biso to abana na ye o news to singaka ayokaka biso mais biso moko tsiko tozo mema mikumba na biso moko eza lokola mutu amati na kata train avandi to na vie avandi akamati valise zaki na se atie na motu na ye amemi baokende na kati na valise ole atie na kati na se train mema yango omemi bacharge na yo bongo lobi tsikoke no loba na nkolo makambo nini yo moko tambusi vino mabe ya nkolo eza wapi ya nkolo eza wapi bien aimé en Jésus Christ nkolo ayi koloba kati na te bima atosungi atoteba aloba na nzambe boyi te galata alobi toboyi te keya ndeko susulisa ndeko me keba moto ozoteya bana akome mpe na nzela mabe akokokwesa yo mingi babungi mpona nini ngamna kenda koteya yo akomi mpe lisumu na yo ko mutu wana donc il faut bozala prudent bozala donc mateya oyo ezosenga connaissance esenga intelligence nzambe apesinga boyebi ke siko eza mabe na kokende siko te esiko fona nazwa boye connaissance fona réfléchir mpona sala likambo oyo non ezaka makambo ya nzambe te mpo ngambo déjà nazali dieu ndenge bible ezoloba kati biso nous sommes des petits dieux déjà toyebi baconnaissance toyebi makambo ndenge na ndenge okokomitika teke non likambo nyonso fo nzambe asala nzambe aya mpo aya kosikola makambo ndenge non bien aimé mokili ekondima yo te ekondimaka yo te okosala nini okosala mutu na mutu asala kutu bakobwakilo mikumba na yo moko bozoba na ye moko te ye moko akotaki ndako nganga ayebaki te me bato bateyaki yo na bato basololi na yo bato me bato bakowangana ke bango bato bateyaki yo biso efala boya na ye ya zoba bamemi ye ayebaki te mokili kowangana yo mokili eza nango ndenge wana ewangani yo kotututu na badokama bango pene pourtant te ils sont comme ça le monde est comme ça bakowangana yo bien aimé komitikaka te fo yo moko mitala nano yo moko omibongisa nano yo moko yambo ya kotala mpe bato mosusu kati na yo moko so yo moko sante sa malamu te okonourrir bato ndenge nini okosunga bato ndenge nini c'est trop dangereux ya se laisser comme ça ya kotika bomoi na yo kotika vi na yo moïse apesaki bomoi na ye mpo na bato
mais terre promesse amoni yango te likolo kaka bato bato ya mokili bakozwa so kimia bato ya mokili bakokobebisa bato bible mateya ezoloba teke toboya bato na mokili mais na kati na biso bato na mokili fo oyebake mutu aza mutu esengeli kovivre avec sagesse na connaissance na intelligence ya koyebaka makambo na mosika ya koyebaka ke mosika na kati na mayele ke ndenge tozali awa na ndenge tozolia na ndenge tozolata so tosali boye tokosala boye te so tosali boye nkrise kokoya likambo moko ekokoya ndenge bamalade ezoya na kati na mokili makambo ndenge na ndenge fo tolia na mwa mayele mpo toyebi te lobi tamoso krise koya nyonso wana mundele ayebi mpona nini mundele na kati na bamboka na ye aza na babanke moko babenga banke alimentaire babombaka biloko kolia kilo biloko ezali me babombaka biloko mpo okau guerre ezali okau pasi ezali biloko oyo babombaka wana ekopesa eza na baalimentation mosusu eza bafrigo mosusu batya viande mosusu esala ba 40 ans ba 30 ans evandaka na kati na banke alimentaire wana boyebi yango te yango bomonaka mosusu mona bangombe mosusu badosombaki ngombe ozotokisa na nzungu ozobela te parce que mosusu babimisaka ngo umeli mona 30 ans 15 ans ekangama ekoma libanga babimba ye kotenga wana baviande na bino oyo baplaka bateka baviande moins cher ntango bosomba viande wana mona ozola baviande bozoyoba gugu te mpona nini babimisi yango baye kokotisa baviande mosusu mpona nini baza kose prépare mpo toyebi lobi te toyebi lobi te mais noir ase préparaka te ayebaka lobi te mema mikumba na yo mema bacharge na yo te mutu na moto amema charge na ye parce que mokili oyo nzambe apesi biso eza ya biso todirige mokili oyo biso mema mokili oyo mais tolingi kaka nzambe susu aya akita so na baange mpo basalela biso oyebi bien ke nzela oyo liboso na balabala navandi fulu ezali awa funa longola fulu wana parce que ekopesa maladi na kati na biso yo lingi olongola fulu te maladi eye alors au nom de jésus bangungi wana nabengani bango na komona bangungi wana mpona fulu eza liboso bondi boyeko yo okamati boîte ya corned-beef ovandaka sasa boîte ya corned-beef ole boîte ya corned-beef bien sûr olie osepeli mais boîte wana obwaki yango kaka na liboso na lipangu mbula yeye mai ekoti na kati ya boîte ngungi aye aye kobota maki kuna kaka le meme ngungi na boîte oyo obwakaki abimi aye kosuwa yo malaria ezu yo moko kaka na kati opesa au nom de jésus bandoki babima quelle sagesse quelle intelligence bana nzambe esengeli na kati na biso toluka koteya mateya kaka te receve ya baconnaissance na boyebi mayele yango nde eleki nyonso tika te nzambe nalola mona yo mateya lelo ekopesa mayele na makambo mosusu ya koboya bato te me yo moko nano otala mikumba na yo eza mikumba ya moto te bacharge na yo eya bacharge ya moto te soki pasi ye na nzoto na yo eye mpo na yo eye mpo na moto mosusu te moto akosouffrir eza yo me yambo nano souffrance eyekati na yo te mibongisana na jeza ozala deja prête oki yango te nkolo masiya aye kopesa toli koyebake apesa connaissance apesa mayele mokili eza ya yo apesa boyebi kokantaka kaka bacharge nyonso mikumba na yesu non likambo soki eza mabe soki eza malamu soki eza mabe bongisa yango bongisa nzela eza kaka teke otongaka yo otongaka ndako otonga ndako bandako yango yo olalaka te bato mosusu baya kolalaka yo non yo otongi ndako eza ndako yo otongi fo yo mpo olala na kati na ndako wana oyaki mpona osalelaka bato te oyaki mpo yo mpe osala yo moko mpe ozwa kimia na esika wana oyebi kaka te yo oza jésus christ te mpo okufa mpona bato osopa makila mpona bato non elingi oloba te ke okokaba te olingi oloba te kozala bolingo te me na kati na bolingo na yo moko efaire souffrir yo te yo banda konyokoma te mpona napesaki bato moko boye yo moko okoma konyokoma yo moko okoma kolela mpona nene nasungaki bato boye yango nazonyokoma babimisi nga na lupangu mpe na ndako babi mpona napesaki boye nzambe nango ya kosepela me bato mosusu bakolobaka oza stupide kolo nalola mona bino asunga Yahweh mokonzi yo kumbama ochange le monde notre pose malamu tika te opesa boyebi pe connaissance sagesse ndenge yo lobi na 2 Pierre chapitre 1er 5 yopesa connaissance na vertu na foi malgré tout ça la foi mais foi na biso ezala ya bozoba te ezala boyebi moto na moto azwa charge azwa mikumba na ye moto na mayele na epesa biso boyebi pe pesa bana no boyebi mingi bazokobiyeba teke bacharge bango moko bamilukeli bazokobiyeba teke makambo bango moko bamemeli mabe yango ezosala bango pasi me mikumba bazopesa yango na kati na yo nkolo masiya
tata bongo leso sous makansi changer de sous sous connaissance mususu bana na yo oba ko esamaki ba bika ba jo mona seko na pamboli yo na kompona tata pe moi nous sommes amen amen osala ki bongo na kat na télévision na bino aziza pembele TV dikate nzambe na lola amona bino asunga bino amen.